Voyons, repos. Au sol. Musique. Garde à vous. Ouvrez les bancs. Pour la base. Pour le salut. Présentez. Alignez. Mort. Gardez. En. Présentez. Voyons. Musique. Hymne sur.
Musique pour la sortie.
Tobali bazali bango moko baza na ba entité mosusu te. Tobengi chorale de centenaire. Après tobengi chorale ex-locori. Après chorale C. Centenaire ex-locori. Et puis chorale c'est Mutumoko Moko. Centenaire ex-locori, chorale C. Centenaire. Vous derrière sur la scène. C'est là-bas. Il y a comme ça. C'est bon. Ok. La Croix-Rouge Tobani, Titani. Dans Titani, la Croix-Rouge Batibazali, Bosso et Zali, Croix-Rouge de la petite province de Kinshasa. Kinshasa. Après Kinshasa, nous allons Kamba. Samba. Ometaka maboko eza eseko. Tomona matanga te. Ometi maboko me na désordre te. Après Kamba, toza na Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Croix-Rouge Congo Brazzaville. Congo Brazzaville. Après Congo Brazzaville, toza na Croix-Rouge du Haut-Katanga. Haut-Katanga. Tozongisima. Yaka beba. Yaka beba.
tolekika na ba $10 na ba groupe oyo tobengi. Na ba groupe oyo tobengi ba $10 tolekisaka yango. Na $10 toza na chorale du centenaire. Centenaire. Après centenaire, toza na chorale C. Après chorale C, toza na ex-lopori. Ex-lopori. Chorale C, ex-lopori. Na ba Croix Rouge. Na $10 toza na ville province de Kinshasa. Tango tozomata Yelusalemi tomataka maboko pamba te toye kotonga tolesaka mpe papa mpe ayambaka bapaya bato mpe bafandaka bazosala misala apembe toyokani sikoyo na bakado bino moko bomonaki botalaki boyebi ndenge nini elekelaki na kote ya Croix Rouge toza na Europe. Europe. Croix Rouge de la ville province de Kinshasa. Croix Rouge, ville province de Kinshasa. Azongisima. Yanga beba, balugo tala. Hôtel. Voilà ça. La serre. Croix Rouge Nkamba. Après Nkamba, toza na chorale C. Abakado chorale C. Chorale C. Après chorale centenaire. Chorale C, chorale Centenaire ex-lopori. Bango tosali bango te ke comparaison bango oyo bango baza premier par rapport à oyo te. Bango baza bango moko ndenge bayaki na biloko na bango. Selon bango moko, selon personne. Oui, selon personne, selon bango moko. Bango tosilisi kobanda Croix Rouge na bakoral tosi topesi programmation ya tisani $10 na bakado. tokanga mitema kosepeleko ya nsima. Toyoka ndenge tosali tozobenga tisani. Na tisani tobandi na RDC. RDC. Na bana RDC. Coup d'RDC. RDC. Topesi ya ba nation. La RDC. Suivi de la RC. La République du Congo. République du Congo.
banga biso pe tokotika pour papa pour papa pour papa nous mourons. Saint-Denis. Soki tomoni Saint-Denis bazwi fleur bayaki na bakupe me bango balobi biso tokozwa na biso coupe te bopesa biso fleur tokende na yango totiki bakupe papa apesa bana na ye mpe mosusu bandeko na biso mosusu bakupe na bango bayaki nango esali botala bolingwa ndenge wana bometela bango maboko soki biso elenge ezala biso toyaki na vrai coupe na biso. Après Saint-Denis, tu vas à Saint-Ouen. 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 Après Saint-Ouen, tu vas à Anvers. Après Saint-Ouen, tu vas à Nkamba. Anvers, c'est bien. Après Nkamba. Après Nkamba, tu vas à Charlotte 2. Charlotte 2. Charlotte 2 dans les États-Unis. Après Charlotte 2, tu vas à Londres. Yekaka. Après Londres, tu vas à Allemagne. Donc, je continue. Du côté de la ville province de Kinshasa. Ville province. Comment maman a suivi de Kinshasa. Maman Mouilou a suivi province de Kinshasa. Congo central. Congo central. Chef Mouto. Congo central. Après Congo central, tu vas à Nord Ubangi. Nord Ubangi. Congo central. Nord Ubangi. Nord Ubangi. Musika Après la Ubangi Tozana, groupe Papa Kisolokele de Goma. Goma. Groupe Papa Kisolokele de Goma. 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 Après le groupe Papa Kisolokele. Na ba groupe ya ville de Kinshasa tozana groupe 22 mars 22 mars après 22 mars tozana 3 étoiles de Kitambo 3 étoiles de Kitambo
Tambola lokola soda tambola. Trois étoiles de Kitambo. Après Kitambo, groupe Papa Simon Kimbangu de Lukunga. Après groupe Papa Simon Kimbangu de Lukunga, Tozana groupe 2 avril. 2 avril de Matadi Mayo. 2 avril de Matadi Mayo. 2 avril de Matadi Mayo. 2 avril. Septembre de Chili. 12 septembre de Chili. 12 septembre de Chili. Trinité de Kinshasa de mission. Trinité de Kinshasa de mission. Après Kinshasa de mission Tozana, groupe du 12 avril, Mango. 12 avril. Groupe du 6 avril, Matete. 6 avril, Matete. 6 avril, Matete. Groupe de Matadi. Matadi. Combien de Matadi? Groupe Papa de Lungana de Matadi. Après, groupe ya Mwanda. Mwanda. La koto go bon. Je vais aller là. Solo. Ça va. Papa. Rolanda. La Lilola, Matimata premier Zali, Scout Papa de Lungana de Nkamba Nouvelle.
Après 5 points, Tozana, 12 octobre. Kamina. 12 octobre, Kamina. 12 octobre, Kamina. Et puis Tozana, Saint-Denis. Allemagne. Allemagne après Londres. Toujours lui. Inégalable et égal à lui-même. Kinshasa, 22 mars. On a $10. Solokele Kasavu. Papa qui Solokele Kasavu. Kasavu, papa qui Solokele. Scout Nouvelle-Jérusalem, Kasenga, Nangola. Kasenga. Scout du 25 mai, c'est le mort. 25 mai, c'est le mort. Scout du 22 mars, Sabizanga. Mazakongo. Participer. Bauti Lualaba. Scout ya Lualaba. Lualaba. Sika. C'est la révélation de l'année. Voilà, chance, allez. Cadeau à scout. Le premier, la cadeau. De moi là qui est Mukamba.
prêt. Humanisme, oye! Humanisme, oye! Humanisme, oye! Nous sommes une église universelle. Nous sommes l'espoir du monde. Nous sommes bien haut. Nous sommes dans Souka. Ahora. Malgré pas si, mais l'homme se dit qu'il est dans la frontière. Il n'a pas si moins de haut, il n'a pas commis dans haut. Bon, on a clôturé la base bolée. Makamu nyonso tomoni. Bagrupe nyonso ebimiawa ebekami esali musala wa. Bazala bambuta oyo batambusi bango. Toza na coordination générale. Tobengi le coordonnateur général aya kozwa coupe po na musala munene oyo équipe na ye nyonso esali. Chef Chat. Ozala ye. Chef Chat. Chef Chat décisif. Chat décisif. Dossier Boye, na kombo tata mwana pe bolisa na programmation. Tozongi maloba et pas papa de la vie. Bana tata Molimo Santu oye! Ba oyo nyonso tovandi na musika. Topusana pona nini tolingi toclotire. Yo moko yaka omiyokela. Likambo nini ya suka pe ya motuya. Oyo nzambe na biso akopesa biso. Po ete kuna okokende na kotuna yo. Nzambe alobi nini? Disposition nini oyo papa apesi biso po na année prochaine ndenge tokozongela. Toyokana distraction ezala te. Yango wana tobengi baoyo nyonso tozali musika. Tovandeli musika. Topusana pour que oyeba transmettre yo. Mais yo moko omi pona bana na bango. Tout le monde à genoux. Papa, Simon, Kibango, Kianaz. Zambé Nabiso. Sayambo papa, Otoni, Mingi, Nengo Batele Biso. Uta Kokopane, Yesu. Tokomi na suka ya milulu na biso papa. Tuzo kopanda. Mais papa, kokota na biso tokota na kimia. Vous allez que c'est Mario, vous en avez sur papa, yo dali Nzambe. Biso tozali bato oyo yo kela. Dira ba séjour na biso papa. Soki totambolaki mabe papa, soki tolobaki mabe, tosalaki oyo esengeli papa. Papa, soki tolekanaki na maloba, papa. C'est tout biso ba responsable. Papa te ba papa. Soki ba kontinue bisi, c'est na se papa. Papa to c'est papa. Oli bisa biso na mabunga na biso nyonso papa. Dira ba séjour na biso. To bere ici mabaku ne bere papa.
papa okolekisa biso bana na yo papa kobanda basuti ndeko baprange bandeko transe bandeko centenaire exlopoli papa toyaki basali ya pamba tikeli yo tondisa yango na bilei na yo ya molimo nzambe na biso toyaki te papa po tobima na malchance po tobeta mapako papa toyaki na yo sele po ete tozwa mapamboli oyo tokobima nango oyo tokokende nango na bandako na biso na bafamile na biso oyo kosunga biso na bambula na bambula papa nazongi limbisa biso na maloba soki tolekanaki na maloba mingi ya koloba ezali su te papa zape na biso tosuki bongo na bomba tata mwana itata molimo sana amen. Yo elelaka lokola ngonga meka kobatela yango pamba te ntango ekoki oyo tolingi koyoka mongongo ya Yawe de Zambieto wasilieto tata mwana velela ntango ifweni pasikino mwana bo wabakafulu wasikilikisa bana baku ye wabasonga landela nlevu balombele mvwana bavwende mu Yerusalemi tukanthadulo nyatulo ovolo mawoto mababengi mami auvo ikobasila nlevu inasilieto kulombele wabakafulu wasikilikisa bana baku Barnismoi. Kimbarnismoi. Kimbarnismoi. Kamboi. 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 Bajeloye, 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 Egoulé, Embazé, Louvacoulé, Yavalala, Essengobier, Essengoté, qui est ce voca, qui est ce couille. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo likambo makasi ezali te namoni pe mabe oyo bino bosali te boyoki eloko nasengi force ya sika nde toye kozwa 1921, le 6 avril, et Bandela Moussala ya Tata Simon Kimbaho. 2021, le 6 avril, 100 ans ya Lingomba. Oyo biso bandimi, totongi mise, Tata Nzambe a sepeli tozunini. Na misu boye tokomona te. Pour ce total, la promesse oyo banda ye moko Tata Simon Kimbaho pesa biso na 21 ya liboso le 6 juin baye kokanga ye na 21 akangamaka te mais nde piège esalamaki awa même bantaba biloko bakendaki nango Batu ba regretter papa tala biloko na biso ekei oh c'est rien o eza koya liboso sanzo olobelaki wana kikongo ye moko sanzo est-ce que sanzo wana eya bieya te sanzo lokola Nzambe soki apesi promesse iloba ya Tata Nzambe ekoleka kino ekosala nini yango
tozotonga Yerusalem sans oyo ezali ke soki tozwi yango kolemba ezali te to eloko soki eza na motalaka mbo akomata kuna nakanisa bino bato boyoki yango boyeba ke bapromese eza makasi bakangi yake na ntimansi pardon na nzundu ntango akomi na nzundu na groupement bato baregrete mpo bakatile fo akende na mbanzango kosala prison bato nyonso na bana mike ndele ntango alobi kaka ye na bakangami oyo tokangi bakende bino nyonso botikala na bana mike balobi bakokende ti bamindele bazokoka te yo moko kolwa likambo loba bon bino nyonso botikala ingeta na bana mike na bamikolo batiaki biasaki na bango na motu mpo balanda ye ebele metango ye alobi bango nyonso batika ye mundele alobi bakipe te bakende kaka bango mpe bakangami suka nango na première place oyo alalaki na prison na deuxième place amoni ke bato baza kolanda ye bakende alobi botikala nake kozwela bino kende oyebi kende bakongo nde bayebi eza nini kasi mbika bobela mingi mbika liboke ya mbika wana promesse te bapako balobi biso tokei mikamba yango wana boya kotonga elelo toya kosala nini po tokokisa nyonso balobaki kosepele kozala toyokani me namoni bino mingi repetition bakendaka te bazali nini bazali te ebele oyo bakimaka bazali lakisa nayo misapi bino kozolwa bamonani esiko bolobi nini bokokima lisusu te nini bokokima bokokima te epai touti toyebi me pa tozokende toyebi yango yebi te tozolobaka kake ntango oyo ezali ya biso ya banani banani bana ya nzambe nzambe alingi arekipere bana na ye oyo basalelaka ye na solo tozwi mateyi mingi balobi na biso mingi tobomba tosalela yango toyokani 2022 tokoya tokoya te etikali andenge mobimba ozolia kodia suka elingi oloba nini ozolia ozokanisa mpe na pokwa ozwi soki 10 000 francs bomba oyo kolia saba oyo mosusu bomba yango ezozala 2022 toyokani namoni bona koso ya kolia ezali ezali ni ezali te obomba oyo ya nkama ntango tokoya mosala emonana ya suka mpona koloba ozokokende tozotonga baplace na bino mpe bosilisa yango ezali mpe ezali te esili nena na esili te
Guérit nyonso bobandaki posili yango. Boyebi likambo wana mpe boyebi te. Sikoyo fete monene ezoya le 12 octobre soki tokozala ndenge nini awa bino bato bozangi nako bokozala na libanda mbula ebetela bino eza zongo bokosala le 22 bato ebele bakoya awa bino mpe bozanga te croix-rouge azanga te scouter azanga te tozotia motema epa na bino toyokani bon topesi merci mbalo tomoni ke discipline ezali tozwi problème ya mabe te changement ekoti koleleki ngomba ezali ya koningana me moni sikoyo changement ezali te voilà ngana pesi kaka merci tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata moyi mosana amen. Ita tobongisa maboko totonda malembisi ya tata nzambe okombo ya tata mwana mpe tata molimo santo okombo ya tata ya mwana tata molimo santo bungi akisipata kumolongo molimu kuyengulukila ya kuvutulila funda ya matondo muyindula mutukulu wako dina nilo tusila betu lyao kaka tutani nilanga yele mvukila kotokoto kwa milo tuwilu matuwilu tusani ni bisalu bitusayeto tusako mono nuvuvamu kuma tulombele paskido manavo le 12 septembre 2022 tokuvutukila lyaka Kotiano fofamu, kotiano sakumono. Sambo vasulan sambo elu sakumono to lombele. Toka monito zeto emu miela mieto. Mobitu vuidi, yemu batu vuidi. Mombata yenu selemi na temu zeto ya mvimba. Mozola kwa gedi yeto semu ane itata mwana vele. Nsa mozo mfumo ito Yesu Kristo, yezola kwanza ndu wasilitu, ye mtu aja mwana velela. Bika wakalanga yetu tuka kwa yelehu se mwane mwana velela amen oba kele lelo eza la lobi ndeleza na bino maramu toyokane ya mibale oyo bakotikala lobi tokotya fleur na baplace bon mausolée toyokane Diansuka Luenda Jambote esengami na baskuti nyonso soki papa akoti biso nyonso tokutana awa na sibanadi ya temple biso nyonso baskuti nyonso
Mpona ngai Tchanankanu Joassin touti na ville de Kinshasa. Esengo na ngai ezali mpona ville de Kinshasa azwi coupe. Mbala ya mbola ville de Kinshasa tozwi coupe nde mpona province de ville de Kinshasa. Nazongisi matondi mingi na papa Simon Kimbangu Kiangani. Parce que yende nzambe na biso molimo santo asali biso po biso nde tozala po toko kozwa linjanja oyo. Et puis ya mibale bato nyonso bapesi mbongo na bango oyo esali misala bakado banini tozongisi yango matondi mingi parce que alaki biso na 2021 toya susu 2022 excusez 2022 toya na oyo nde tosali kutu nde mokende tolekisa yango ezala multiplier po même multiplier fois 10 ezala po nini nzambe na biso apesa biso mapamboli na kati ya Yerusalem nde yango wana nde nazongisi boye. Merci. Bon, il faut le reconnaître, la situation, la crise économique et sanitaire au Ezali na Okili Mobimba, Ezali facilité pour les pays locaux à Bisso au Ezali ko vivre de plein fouet la crise économique. Pour comme d'abord dans Kamba et pour le peu de mobilisation au commissariat national, il y a Brazzaville et Sali en collaboration avec les départements et le district. Mais la force de la nation a été la détermination et le sens très élevé d'engagement et de la motivation de ces enfants qui sont derrière nous. Et ce sont ceux-là que je peux dire qui ont constitué le socle de cette réussite qui est pour nous une réussite partielle. Parce que la préparation pour 2022 sera une préparation plus explosive que celle que nous avons fait en ce temps de crise. Et Tokanisi était un moment difficile parce que la frontière est allée à Kangama. Donc un peu cette tracasserie et qu'on permettre la commissariat national de commettre accord avec le département, le district, de bâtir des stratégies et l'équipe de bâtir cette fois-ci pour que ça c'est vrai que tant que total les nations Moussousou mettre un accent particulier sur don, $10 et je crois que tout le monde peut permettre biso na niveau na biso pe côté wana to renforcer pour que à tous les niveaux oyo ba coupezo pesamela biso pe ezala na badon ezala na $10 ezala na ntinsani to zwa ba coupe. Mais non seulement Brazzaville, il y a aussi Pointe-Noire et d'autres provinces comme ici dans les Oubliettes. Qu'est-ce qui fait que ces coins ne soient pas encore actifs? Bon, il faut le dire qu'au niveau du département Nabiso, moi faiblesse c'est là qui est belé. Parce que y a là qui n'a pas situation est belé. Oyo ezali interne dans l'association et c'est là qui toka ko bongisa na kati ya département notamment également par restructuration mon sous d'ordre disciplinaire. Oyo et permettre te ba oyo basala kanani mosala ba koka kozala parce que na kati association beaucoup kozana bato bazali na volonté à kosala mais ceux qui bazali ko to samibeko elingomba te to association te beaucoup ko continuer na bangote. Donc moi mesure disciplinaire et salamaki pour na ba département mosusu yango et salaki que et sali que bakoka komona na te parce que nyonso wana ezali pona ko bongisa cette association na biso ezala une force de main parce que papa au-delà ya mosala ezali ko senga biso to koka kozala ba exemplaire to ko bomba mibeko ya lingomba pe association o ezali ko régir fonctionnement association na biso. Merci chef. Comme on a nazali papa Ntalani Morel Piver nazali commissaire national Azali ko représenté commissaire général ou Azali excusé chef Mvouti Théodore Lyonso. Mbote ngai papa de Chine kisi di Colombe sérieux. Touti na mboka Kinshasa na paroisse Yanjuli. Na Corge de la jeunesse. Et c'est ngai ezali donc belé parce que toyaki d'abord belé par rapport à fête musundenge leki et puis fête leki
malamu papa sepeli abi 2022 tout ça sur espoir par rapport à autre sali to est belé par rapport à mamsu to sali. Message nous repose à bande comme sur pour contribution na ba message na repose na ba oyo ba quitter na fête oyo tout ça là plus par rapport na autre sali na fête oyo na bande comme sur basa niveau pour ya libanda Europe tout ça sous plus na ba papa pesi donc de 2022 tout ça l'exploit mambo ya minene msuzu ya donc c'est ça. Le 12 octobre position na bino. Donc position est intacte parce que mon condition à lobby biso to ko sala oya lobby donc absolument na service ceux qui me conduisent à lobby biso to ba toujours iyo donc c'est merci beaucoup. OK merci. Kombo na ngai papa ngoi makutungula njoko cha mukamina Charles biso tozalinde Croix Rouge ya Nkamba tozalaka nde na Nkamba esengo ezali makasi ete bapese biso inane ya ko préparer fête oyo ya le 12 septembre to préparer yango na bokebi nyonso kino lelo tozui elonga tozui coupe na biso bato ya liboso biso yango wana esengo ezali makasi ba sécurité nyonso moni sima oyo ba mi pesi ba bomaki nzoto na molimo kaka po eto totonga Yerusalem po biso bato to vandi na tata molimo centre biso nde to yoka kaye biso nde to mona kaye maya lobaka biso nde bato ya liboso to ko exécuter maloba na ye yango nde tozana esengo makasi ndenge pe tozui coupe la kisi ke to yoka kapamba te mais tozo yoka pe tozo sala. Merci pona bandeko oyo nyonso ba contribuer ki po tozwa coupe to pesi bango liboso merci mingi et vraiment mbala oyo to sali ezala mukie mais oyo to ko sala mbula oyo 2022 eleka mutu nyonso asepela ete mapamboli se komelie po papa molimo santo asi apamboli biso nde to sala makasi ete mapamboli oyo to kozana 2022 eleka ya tour oyo na sengi na bango nyonso ete nzamba sunga bango apesa bango makasi kimia na mabota nyonso na baepe bazwaki moyente ya kopesa me bazaki na posa basala kasi bazwaki makokite papa apambola bango po ete tour oyo biso nyonso to lamuka Nkamba a contrôle kozala kaka premier ala kisake Nkamba nde atindaka Nkamba batindaka ete Nkamba nde atindaka Nkamba nde biso ba to vandi awa nde tozo lakisa modèle po ete bato nyonso balanda biso esengo na biso yango wana pe message na zo pesa na bandeko nyonso ba sécuriste yango wana. Merci papa journaliste. Merci mbote papa journaliste komo na ngai Mamambu Baudelaire naza présidente ya chorale centenaire touti Congo Brazzaville. Esengo ezali makasi pamba teto ye awa pona molulu ya le 12 septembre 2021 yango nde motesali que biso tokoka kozwa bakeni oyo tozui oyo boye molulu ya le 12 septembre puis toza na centenaire ya bokangami ya papa Simon Kimbangu donc ezali esengo makasi nde biso bana chorale centenaire toye awa malgré que ba frontière eza ya kokangama mais nzamba asali tokomi na esika oyo tosepelisi mokonzi abule esengo na biso nde wana. Message oyo tokopesa ezali kaka maloba ya mokonzi abule ndenga uti koyebisa biso ete 2022 alingi tozala ebele to mata massivement pamba te 2021 toye kozwa force ndenge biso tozwi force ango pe baninga baza kuna bakozala nango bakozwa pe papa mokonzi abule ayebisi biso lisusu eke soki ole ozana 10000 ole 5000 bombaka pe 5000 po ete mobu ekoya bokoka koya donc maloba to koyebisa baninga ezali wana. Message ndo kopesa bandeko nyonso ko ba contribuer pona ilonga oyo penza tokokumisa liboso mokonzi abule pamba te motapesa kibiso makasi ya kuzua makoki ya kusala ke biso tokoka kuzwa keni oyo biso nyonso tomipesi félicitations na baye bonso baye ba contribuer de façon morale de façon physique de façon spirituelle donc na bandenge nyonso na ba dimension nyonso baye ba contribuer nango biso nyonso tozongisi matondo epa ya tata Nzambe pe topesi bango félicitations pe merci na ndenge tozwi keni oyo. Centenaire oye! Oye! Centenaire oye! Oye! Oye!
Jambo sana baba mpasha habari. Jina langu naitwa kwa jina la baba Jonathan Muindo Mwarabu Baraka. Kwa kipindi hapa kwenye niona natoka katika mji wa Goma. Ndio nilikuja ajili ya kuweza kuparticiper, yani kuhudhuria sikukuu hii ya kuzaliwa na kufungwa kwa baba Simon Kimbangu. Tutawalomba tu yeyote ambaye aliyetoa mchango wake tuzidishe nguvu kwa mwaka unaokuja, kwa sababu sote tumefata namna gani baba Roho Mtakatifu baba Simon Kimbangu Kiangani anatoalaga ya kwamba mwaka ujao tuweze kufanya nguvu zaidi kupita yenye tumefanya kui mwaka ya miaka 100 ya kazi ya baba Simon Kimbangu. Leo tumekuwa kwa miaka 100 ya kufungwa kwake, na anatuambia kwamba mwaka kesho tuweze kufanya zaidi. Ndiyo maana na mimi yeyote ambaye aliyoweza kutoa mchango wake, ninawaambia tu wote kwanza shukrani, na ya pili tuweze kujitoa sote ili tuweze kufanya vema zaidi mwaka kesho. Mungu wetu baba Roho Mtakatifu baba Simon Kimbangu Kiangani aweze kufurahi zaidi, kwa sababu wakati yeye anapofurahi ndipo sisi tunapata pia vile vile baraka. Namona kayele wala namona kayele ngene ngolo wala mundu ki uzi
Bonjour, ngai papa Diambo Tetwakiwila mon César. Totem nanga ezali tour terrel voyageur na wuti na mboka France, précisément na Paris, na paroisse ya Saint-Denis. Vraiment esengo oyo naza nango na kati ya nkamba na yebi te po mboko ezali mboka ya kimia, mboka ya elaka pa etata nzamba fandi, donc kimia moko na esengo moko ezosala ngai ya kosakana te. On dirait na tikala awa me moya otikala awa ezali te. Vraiment tolemba te pona musala oyoyo. Eloko na kopesa conseil pona biso bascout oyo toza na Europe. Eloko na oloba boye toza to bandi déjà année mususu. Les tobandi année mususu to banda déjà ba contribution na biso parce que ça la biso juste so tozo ya awa balobi ke kinzuki amate noye noa donc ndam tozoko cham chaque fin du mois tozo cha alika 5 €, 10 €. Wana l'air bokoya na nkamba le 12 septembre ya 2022 boza na mbongo ebele bokosala ntinsani ya kitoko mais oya briske esala ya kitoko te. Donc conseil na kopesa bino il faut bo mata na ngomba papa azoko senga mingi to mataka po so tozo mata na ngomba bule tozo dzwa pe mapamboli kotika la kufanda ezali pasi mingi biso nyoso foto mataka po sentiment esengo oyo ezalaka awa eleki makasi. Oh, na kopesa conseil na bandeko nyonso pe message bosala le nécessaire boya donc bosala le tout il faut boyaka na nkamba po bomoya monaka makambo nini ezoleka awa na mboka nkamba parce que nkamba ezali place oyo tata nzambe koloisto tata Simon Kimbangu afandi. Donc toyaka biso nyonso po to sanjola ye po to dzwa mapamboli po ekozala sengo mingi soko yete ezalaka penza pasi mingi po to memaka biloko to memaka eloko mutuya katikati na mboka na biso mo to yebi mboka na ndenge ezaleli na mboka ya Europe makambo ebele ezali kuna ya elengi te mais tango tozoya awa nzambe azoko protéger biso na nyonso to. Merci chef. Jangan bisa terjadi. Foto sudah baik-baik.
Boa tarde, eu sou Búfalo Ativo. Meu nome completo é Moisés Matondo. Qual a mensagem que pode deixar? A mensagem correta que posso deixar é que pelo próximo ano que todos nós, com o mesmo espírito de escuta, para nós subir muito aqui em Camba para fazer o trabalho de construção de um campo. Thank you.